émission ndenge ke nango na suka boye to profitera to chuba bichuba chuba. Yo mutu mama, yo ka journaliste mo ba na chuba. Déjà c'est que ya ma trop, vous comprenez? On a fallu ce que a calmer. Vous imaginez ce que nous avons na mutu ko chuba bane bane tisa. Donc on a que ma trop. Pour ani bino ba vie lelo bokomi moi trop jaloux na succès ba leki opé bazoya lelo. Tout monde a besoin pour me bundisa ba leki na bino oyo bazo représenter bino moi mingi libanda mboka. Beaucoup comparer Falite na Batubele. Faut comparer Fali na mutu moko boko. Et puis nan on a landa interview moté Fali azo manqué, ils la JB, ils la Wera. Nan na ebité so bino mozana ngo bo motinde la. Non, exacté. Ça dit zaka bongo. Mutu azoka ermo le premier zaka na binini. Ma beza na musique na biso ya lini. Soki mutu alinga Falite, yo pese ta Fali mbote, ayini yo mbala. Voilà. Nalinga na tuna question parce que tambola trop na ba cité na ebité soki ko déranger. Bato bapanza moi sango mingi ke non ba série ba patrouille ba fongo ba meka ko fongo la coffre waze kwa tambola kana bibembe na coffre. Ata yo. Yo tamole ne bembe na voiture na kin ah bo tukutana ngina nani yango. Puso tukutana na mutu mona donc na pesa ke mbongo fala fana nye. Osongo pas. Utake panza sango sa fundi. Donc a fundi de façon que ça mbongo nga. Webinga ino subi nenga zawana. Et nago balaite. Vous comprenez? Kaka pourquoi moi to balaise ate. Tinanenga boye pe nago balaite. Vous comprenez? Bandeko Babolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boisson non alcoolisée. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi en l'île de France, oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Monstre, en soi-même, tant on vend dans bozoka style na yo, ils ont style ni. Chacho. Chacho. Donc les gens doivent comprendre que au beta na chacho. Chacho. Bosu boro bukara bi debi kwani. Fa on le sait depuis kala. Ka to kana bi nemi style te. Professionnalisme. On met de l'eau à battre, on l'observe. Et puis, yo, quand on boit la carte, t'es bien souffrant. Aujourd'hui, il faut voir la photo de ce qu'on m'a wingé. Ouais. Tout ça, le choix entre JB et Naoué. Si on place pas, c'est comme Mélio et Agora. Parce que bien, tu as à la 5. Mais par contre, il faut chatter pour un moment. Ah, on s'en parle. Bon, tu vas aller, mais ça va JB. Banaki, bana poto, bana mikili, yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI, awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te, nyonso ezali. C'est-à-dire que, awa okoyaka kana bilamba, ya pamba, okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali
kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Phrase moko mutumboka komi alobi merci mingi Kofi nengo faire découvrir biso artiste oyo. C'est-à-dire mutaza fanatique à Kofi maïba ani wase kwate. Ah. On me explique autre. En nationalité. C'est loko yo. Fona lo bango na regretaki moi muke na concert a wenge na invité te. Alors que boyebi ke nazali parmi bateau ba sepeli na concert wana. Na comprendre bango mo so mutaza l'événement munene akobosa na pe bateau. OK. Na niveau noté. Nenge baleki no babina filé bazopesa ba musicien na bango metuka. Ego talaka. Et je n'ai pas moi mukete ndenge nano ofuti nyongo wana te ya ko lite ba musicien na tali pende ko na biso apwa la ba danseuse danse en tout cas nzulu ki moi makasi breveté nzulu ki pena makasi ya mona zobenga umbi chuba chuba parce que on est chuba chuba breveté pero de père aller grave c'est ba kenyo se kanga kanango ça ne ba lobi carnet de marara tire bouchon cara ko mara gaga Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, awa, bokokuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit net, moment ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui reçoit pour vous une légende de la musique congolaise, Kaobenga Nzembo, monstre, hein, mais c'est Google en tout cas. Toye toujours na nuance na biso analyse tozabongo ngai na Mbutalika suna ken pena magizembe avec colloque on est vraiment toyambela bino monstre d'amour na ebike ensemble avec Mbutalika suna zo saluer bonjour Mbuta. Bonjour Ken Piana, to saluer bongo monstre d'amour pour commencer notre communication. Bonjour monstre. Bonjour Valdi.
bonjour Ken Piana, bonjour Moutalikas. On a un fanatique naïe, mais on a un fanatique na binoté. Merci président. On doit remercier Ça va très bien. Direct Maniema, une communication. Oui, Maniema, c'est-à-dire que moni nazo sepela, batu muso bazola ta t-shirt pona FARDC, batu sozola ta mengasko na sala pona Maniema. Bamboka oyo kozala te ke so balobi komo nango batu pasaka na guerre. Moni. Donc prochainement basala nga ya Butembo. Moni. Bosali nga ya Uchuru, Ruchuru, bosali dosali ke bamboka wana ikotika la synonyme ya guerre te. Ya wana lelo na zaboye. Moni oyo eleki Yoshimu Sika yo samanate. Bomuni milongo la taba Viviane Westwood wana était le manaota. Oyo griffe ya osana na ngote kwa patala ka griffe ya province. Donc ya wana mikolo dans la mingi boye. Stratégie wana ezali pona ko valoriser ba province na biso. Très bien. Mais je me bandé ma belle hein. Donc l'équipe Balamora Yodi. Oh, on a vu l'équipe Viviane Westwood on a l'attaque. Et l'équipe au Gauthier au l'équipe on s'arrête. Parce que ba fan ya JB ba mon aneti au bandé jeton Balamora et papa chéri. Oh, Moniken. Tangi Yodi. Ya ma mingi eken. Est-ce que maintenant Moutako comment la synonyme est Yoji? Tu fais beaucoup lui mais là qu'il a griffe ni. Bon. Des générations. Alors là t'as nyonso. Pourquoi penser na fait beaucoup te ko penser kana ndekolanga JB. Non, ça dit que dans le bibo pona to valoriser ba province na biso. OK. Moni. Les tu boba na Maniema ça va plaisir à trop vraiment à travers mon émission ils ont émission très suivi au Sana. Il y a blague. On a la chance aux devant trois leaders il y a communication. Autant que tu belé ba otala pourquoi Maniema mais oui Maniema ko fais à la boue. Mais prise autant que soulever le roman na débit kaka olobina mbutalika sunazala fanatique na yo. Ba tu peut-être ba mon angoneti au lobby mais l'équipe likolo quoi expliquer ça fanatique n'est par rapport à oui dans lobby ngana za fanatique ya Mutalika Sopo album na liboso bimisaka donc qu'est-ce clair oui beta na album wana donc tant na banako continuer ba générique na comment location wana merci voilà non mais c'est vrai ça oui ala muto ça dit qu'il a impressionnant ngai abina na ndenge mo sakanate nzembo kitoko son makamune surtout mais qu'est-ce clair ndesi ko to tikala na devoir na mais lelo présent au doublé biso tout c'est les sana au côté wana prise ya ono moni en tant qu'artiste tant ba Mutalika so sala vraiment succès donc so ngana na succès te voilà ya ono moni ngana za fanatique ya bato tout basala makamona avangai na fanatique na ce que le lopé polémique mo rezo régner ya ba génération yo ce que to ko cha na génération ni ngai naza na génération te moni bato tout pema na bango pema moko yango nde boza génération moko bato basi bakufi wa so génération moko te OK o ba kobotama bo génération moko te ndenge tozali bo biso tout génération moko ce que tout ça la boy période moko Carlito akotaki na OK jazz OK akotaki na 22 ans ce que azobeta na compte génération ni pour les ba Luambo bato akala pena quoi yo so koti na 22 ans la génération ni dans culture pays vite aux na mona moko comme na ebela aza clavieriste ana 17 ans OK ce que yo za génération ni non on est ali eloko moko so sala maneti pona ko vieillir ba mikolo ke non bino za ba génération kala ngana ndimi na ngana la génération ya Jésus Christ mais siko buta génération ya Jésus Christ a mis ses PC yo siko muto ba génération za ba auto sa mikolo yo cha générique na wana mais PC rango pour beti 10 minutes au bois qui c'est 5 animateurs. Oui. Aux hommes on a été quelque part un peu compliqué, bah tout le monde va pas dedans si ça moi mon boulot. Oh yo yebi ko binate. Mon nous mutu loko Mutalika so akupe sa argument ndingo na te. Yo loko za fouter, no mama obina, o mona obina ke na reverser pendant 10 minutes. Donc comprendre? Non. Te soko mutu ba no mona biloko ko leze belé c'est kazane na nzala te. Moni OK. Les gens na nzala boyine o mbika ba biloko na lingaka wana tu wana na ba eze belé te.
Toi, on a chanté dans la scène and play. Il y a un donc ça l'expérience va mélange. Non, muto abina ka sepela ke to aki na danse oyo, to komi na oyo. To komi na oyo, ba on besoin se retrouver. To kota so nzembo ko za la mulai. Puisque to misa générique mususu le musu après une année. Donc une année on a muta ko tala ka 10 minutes. C'est ça. So on za mulai, autant na 3 minutes, zela 6 mois, c'est montage sur 3 minutes. Yo zela na yo. Parce que le monde évolue, le monde comme la musique à 3 minutes, 2 minutes. Oui. Sikoyo, il faut simba, et nous consommons à 3 minutes. On a le lobby, et nous quand il y a moulaï, on est vendu. La génération, c'est une ligne. Bacha, permis de PCR, total à l'an, sabato. Est-ce que pour la 5e génération et Botami déjà, ou 5e génération, n'est papa chéri à l'oba qui est à la raté, ils posent la même réponse. Dans le même raisonnement, ça dit que la génération est à la raté. Ok. Auto ça la boken piano. So si vous pouvez découvrir que oh première, deuxième, troisième, ti et vous changez ni la vie avec la musique na biso. Yo kasi muto ya za génération c'est quand né faut asala likamo ya kitoko kaka. Tout ça c'est quoi boy. Ba génération yo benga ya sikawana. So ba bi pousse avion na muta génération kala o makana veni. Yakala. Comment voulez-vous comment? Mais pourquoi ozo bangati ba bino boy yo lima ma génération sika. Bon. Moi, je suis 19 ans, je suis avion. Ok. Non, je suis tata 45 ans, je suis avion. Je suis avion. Mais comment je suis avion? Et ça, je suis avion. Ce qu'on est confié au Lomide, au Tchaï, la génération. Vraiment. Lélo, Abin Sakaka. Il y a un colo tchatch. Là, toujours, je suis bien que nous doublé mon dame. Ouais, ouais. En tout cas, paracétamol, les ont doublé. Donc, mais là, on a s'appelle la confine. Donc on a mis ça dans sa qualité pour la femme naïe. Donc on a eu mon gars qui s'en est allé paracétamol en attendant donc on a vu non paracétamol. Mais ce qui est surtout comme ça l'année mais musique au Kennedy Bosso c'est touchant. Mbota pardon. Ozo eloko wana otipe na statut na yo. Instagram. Nani héritier pe asali la même chose. Mais ce qui est surtout tout ça là bon. Et tu vas lui fali. Mais aussi bisa pe kofi touche ba série mo boya. Nandeni. Kopesa nzembo mo boye mais nzembo ane zala moi compliqué. Nacho spécial mutu nzembo miyembela ye moko. Nzemoni. Amuvila muyaya. Moi on appelle ça un hôtel. Mais frère. Bonjour président. Bonjour. Merci pour la éloge Joanna. Et côté les gars on a qui vient chair de poule. En tout cas on a banda on a pris ça moté na boss Tanguy Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates moté mama Fefe Fanzu. Na groupe LTB na Bimba tout le monde a bâti service, bâti fluide, bâti rénove et puis bâti énergie et surtout la location mi tout ka talo. Boss Tanguy Brice Lulendo azolanda biso neto yambi grand prêtre pour ngala benga grand prêtre pour adoubla biso tout na danse pour boyebi na mboko ba grand danseur ba ya de génération en génération mais lelo aussi ça challenge faut ma venir so tikala na yende akoma okumba biso to ma copier kutu biloko ebele panda na question na moko na obanda na yango président mutu nyonso na vie azala ba moment moko ya souvenir etikala na vie. Si on a vie à présent Félix Oazé, qu'on a culture pays, quel est le moment marquant au péné Tikala au temps la bibi sara album Oyo, né dans comment soit à l'apogée. Question dans Liboso. Oui oui. Merci Moutalikas. Moni muto tanga wana Tanguy Brice Lulendo. Kasi yene na imbela miliki. Tomoya. Mais Nicolo pe na osale le mususu. Voilà. Tomoya. Non, ça dit que pour Nangai namonaka tant que na ki poto ya liboso na 99. Or que c'est ça na 97. 2 ans après boké poto. Faut le faire hein. Il faut le faire. Ah ouais. Oui, il y a facilité. So aussi par exemple Ken Piana avant qu'il ne poto ou Melia. Ouais bah 13 ans. Voilà. Donc Ken Rago se comparer na Kiltirate. Bon, vous avez 2 ans toké poto. Mais Ken 13 ans à Kepoto. Parce que n'a pas la signature et là le éclosion. Voilà. Mais si au moment pendant où senta qui que oui na minute venanga est grave. En tout cas, on a une notoriété au Batouba na Zelanga depuis Kala. On a chapeauté siko. Et ça qui na moment ni. La signature. Okay. Pourquoi? Parce que signature est un album où tout ça qui na poto. Donc Michel nous soit qui motivé. Voilà. Qui en tout cas faut appeler ça le plus parce que na encore c'est la sous-studioté. On va te dire qu'il y a qui nous moi ba condition, te ba qui na ba condition bien, surtout. Et on tout ça qui signature voilà.
moment on a un moment particulier et puis on a eu le deuxième événement ils ont Olympia. OK. On tous obéit Olympia à Paris. Vraiment là c'est encore comprendre que nous Olympia na étage. Ouais. Pour ba copie ba conseil mi to comme on est Olympia to ka zanete za tout droit. Voilà. Ils sont toni saki na boye na ba étage. Bon moni les événements. OK. Lecture d'une salle à temps au vendre boye bien à Katakar bien à Palais aux Hollande album Fomutu. Toutes les chansons en tout cas Lukuta Mabe et régner à niveau moi au Saranat. Merci beaucoup. Parce que lecture d'une salle à temps au Fomutu. Et puis tant aux hôpitaux à Lelo aux Oanetti Babilo on corriger à travers Fomutu. Oui, ça dit que na Fomutu to resaki son et puis to resaki surtout banzemo moko to resaki bango eza mais ça facilité hein? Parce que artiste faut comparer na yemoko. Voilà. Bah artiste bazo aller ba difficulté pour baliba se comparer na mutu. Voilà. Moni donc na moment wana comme ndenge salaka parce que clip wana vraiment dans les artistes clip wana totalement une fois na roga que je salue depuis Brazzaville. Et bindeli o ebinama na Fomutu Lukuta Mabe na ba générique nyonso ya culture pays na to mone bindeli on to ne ba doit servir messe mais yo gelenge ko ti pe bato bidisi pe partout vraiment si ya moni na mega ko impingler mo elo ko. Merci beaucoup. Merci président. Oui, en tout cas merci Félix Oisé quoi. Question moi ezali za mambo ezana mo ba ambiguïté na cité. Aux 8 ans, il y a aussi la collaboration avec des collègues, des musiciens. Avant, il y a en tant que héros dans l'ombre. Tu vas travailler avec Kofi Olomide, tu vas travailler avec Papa Wemba. Bangomi Balewana. Nende Kutana Moutaliboso. Oui, ça Kofi Olomide. En 90, c'est ça? Bon, ça qui va 91, vous avez 91, 92. Donc, non, ça qui garçon impressionnant. Dès le départ quoi ngai mona trouva ki ngai mona luka ki ke non nana banze mona ngai siko ngai za étudiant alors batu baza otalanga na cité université babino yo nengo yemba wana boyemba ndeti mutu mo ko felo mide boyina bona boy putain na ibaki déjà bon on continue nanga peka composer namba composition na makamuna yo soki au travailler un jour na mutu fais la ndeko ko felo mide alors on a trouvé mo bilo ko lekana ki wana na binanga na parole alobino yemba non na imbika muke abikata ebo beta guitare ngabi na ebi ka nengo yembi wana na sentir que muto ebo beta guitare doza na nenga yembaka nengo yembi numéro na yango tukutana na Paris tukutana nyoso po yaki na Belgique tito wana kutana na Paris yaki na métro Buzenval donc ndiko na moto fani na biso zo développer donc papa we masuko ezaki ndikonde batunde skoyo bayiko lukangai moni différence ngana luki Kofi mais na ka papa mema te Kofi azana mutu mo ba travailler na yeboye akoma pe ba komone na ba album no mona ka remerciement Félix Oisé quoi bo luka yena na mona mamoko Vigile Masso vient na sama tete et qui avait Bob Masso voilà non voilà yes non Gilles Masso zali ya Bob Masso malheureusement Bob atika biso voilà sikoyo Gilles Masso il y a na esiko Bovik Masso sous grand chanteur Bogara au Saranate famille mon papa Boga danger sikoyo Gilles Masso a trouvé ngai a dit non o yo salaka pona Kofi est-ce que osaka ya yemoko to ko ça peut venir yo il n'y a pas de problème. Et on appelle au travail na papa Wemba. Donc on a coûté na ilibosone na Kofi. Mais on a une chance parce qu'il y a pas de pardon. On s'est retrouvé pour la collaboration. Oui. Et ça nini yango yo luka pas artiste. Au moins temps vous allez jeune parolier. Osaka na juste besoin boire kayo. Ninga ko ko na album on a remerciement et koki nango plus na osala na ngai. On comprend. Na ngai na nango musala na ngai te. Mbongo libosone ali ande ya papa Wemba. Yé venant en bosali banzemo. Tanaka ba 10e commandement. Ils ont blagué. Donc, on a dit non, si le bon approche à vie. À part, nous avons fait un abois, il faut boire un peu quoi. On a gobé Félix Oisé quoi, les prix Nobel, ah bah bête à l'Ibakou n'angoma, mais comment? Mais bon, et puis comme voit les beaux son album, le 10e commandement, na Fort Idol voilà. C'est pas World, donc na mutu mo pe na ko ba pe vie ko kinango. Bon, ma habité zo sous oyo et son mayo. Entre Paul positionna
Foridol. Album Nio Sepela na Omakasi. Non, Foridol. Foridol les a so otali na album wana basala boy. Bakoma boy. D'abord papa m'a pesa mon Congo. Bakoma et bien na 94. 94 49. Voilà. Donc année où ebimi et kokanina chiffre ya lettre ya année ya botama. Voilà. Vous comprenez 94 49. Voilà. Vous remarquez on va le dire. Oui oui. Tala pena na moment na ba renverser que album ebimi na 94 mais mukolo mutayi minzemo ya botama na 49. Voilà. Donc 94 89. Maman Amazon ay papa m'a deux epsanga. Yabi mère alobi où est l'album ya vina yo. On tika so ça l'album a boité. À part après on a album bongo salama soute mais na lobi na yo za problème au sana te motema mondo kite babilo kandengo hein Gile Maswa mais comment Gile Maswa oye bindenge nazala mais comment j'étais assez courant bravo Katiwana en tout ezali combien de titres non ngai nazali kana 4 titres OK mais yango ne simba album beti soki ozako yo kanga ngakaka. Vous comprenez? Donc, on a 4 nzembo mais 4 nzembo kaka mais il y a aussi un album. Sikoyo tango il y a tchaki liboso ka nzembo na ngai. Gilles Maswa na Nasir Amina overdose belo mwande ngwana. Amina overdose eza na pole position. On za pole poyate wana kunate. Ataki c'était assez koya. Référence na ngute kota kidante. Ataki nzemo moko boya nzemo ya Vigile et puis dans nzemo moko boya ba bakanisa ka bolingo ele c'était assez koya. Voilà ce que tango moni papa maloko azaki na bes bato bakanisa inde ta koti studio ça ko tunina voilà ba nouvelle génération ba massacrer ve mabe tango sikoyo ba studio ba comprendre que oh sango panza na Paris que non vie belo azo sala mbalo est différent. Alors Mabata mabanga siko tellement baleka ki belé to bisaka 8 titres mais non parce que baksa sous denzembo po et comme 10 pour bato sinon te na bebs album na mabanga po foko aéré siko banzembo ekotaki na suka yango nde simba ki album. OK référence nanzembo na beti soki ozako yo ya banzembo yaki na osima siko choix ya mangwana et ya ndenge nini yo assistant nango quand même vieille moko bon ngai loko na yebi jour ango na studio na bonaki via le binanga moni maloba oyo comment on so propre pour vivre mangwana imbango. OK ngaso na na studio wana pour na comment on so propre bona boy et là on a remarqué papa wimba azaola ksanga musala pusinga na parole sina ksaki banzemo na ba guitare pour na yemba kana so beta donc azaki so talibi azaso na besoin ngate mais so zangi studio non ndino zangi classe bon na yebiso ogangelo mabe mukomususu via lingo beta concert via beaucoup et puis c'est que abina nga faut na beta pa ibo faut ala wana nga siko na zelangi masa mwa zonga na car po wana na ibo kumbate. OK masa mwa yete zoka fi bana ki concert ona zo fuyenga kaka na yete je to kutana ki mais il y a problème. Bon il y a problème alors on msanga ta fo azana idée na présenter yo te faut sala ka wa c'est-à-dire que faut yo kola musala yo faut za na ba concert na ba studio na tango nazo solo na ba tupo yeba musala sala mandeni siko yo kanga la pesa argument mo ndeti ke donc mais na ekité parce que motolinga zonga na taxi na voiture na ya kité ya binanga bongo taxi bon discussion c'est limamo parce que oui même ya bongo taxi parce que le monde dote ngana ya mais parce que biso en Afrique même vous là il go rester on peut rendez-vous non para soleil et para pluie et sali imperméable les ali voilà donc ça dit que alors ça ngate tant le camouflage est important pour compter la solution mon côté. OK président excusez Nathalie va concert et Betami dans village Ntemba. Félicitations vraiment pour notre événement on a et sali bien et captivé. Constat pe na sali tant de na ndako aux la réception moi bien. Il y a 2 gares au vraiment que service na bango franchement professionnalisme. Je crois Yannick na ndego busu sur la tire rouge voilà. Level là. En tout cas c'est bon. Ce que président a sa proposition moko. Okoki ko sala idée OT live moko boye ya propre penza et ça la sous forme ya produit phonographique mais écoutez dans internet pour la représenter ba oyo ba zongi groupe et puis ko mettre la son répertoire oyo pena
bah fanatique nyonso ya culture PV bah sepelaka nango, c'est-à-dire des des pauvres mains tétragrammes. Bonjour monsieur sponsor, signature Yonani et après Fomutu que demande le peuple. Au ponel so ataba moko mais na format ya lelo. Ce qu'il y a propre donc exactement ko public ton daté. Concert ba pesika mukili mobimba. Ne vena so kofia sala na salle nae. Et bima lo photographique. Et lo ko ndengwana public ba en tout cas ba te belé ba singa. Tant on que toujours ya ba vena so Félix. Et lo ko wana idée na wezate vraiment. Ça dit que y a une possibilité idée to betela ine maboko pona idée. Omoni maboko nanga mtikali tina suka bango se bakataki déjà. Ça dit ba congolais bakabakate même maboko bazoko kabate. To beta maboko. Voilà. Omoni Bozala. Tozala généreux même na obeta maboko kaka. Biso to komena est-ce que muta c'est portable ko betula maboko. Yo kana. O beta de lo côté. Mutema mabe quoi. Okangi. So totali côté soutien ça. On va valider appétité. On valide donc yo kana. Donc bateau ngala lina Congo te bango yo. Donc c'est la tu fais idée bien. Tu réfléchir là. OK. Vraiment idée bien. Nakoki na question. Oui. Président Ochobeta masolo parcours no étant que parolier ndengo banda na Kofi oyepe ko banda suna Papa Wemba na habité ozala ko sangisa bango mibale ndenge nini eko komaki pe ko travailler na Papa Wemba. Est-ce que o abandonnaki Kofi Olomide ou bien ozala ko continuer toujours collaboration? Non, on a peine na travailler sur na Kofi te. Parce que nazaki disco na Papa Wemba mais ce que yo mo le kanaki wana Kofi bazako yo kanate na Papa Wemba. OK. De Kofi amona le wana te na sali choix. Le wana te bon, zalaka na vie wana kasi. Comprendre? Avantage ni no mona ki entre bango mibale o etiki saki o Kofi oponi no zana Papa Wemba. Non, ngala tikaki Kofi boyete. Ngai batune ba ko trouver ngai. Mais na salaki toloba moi nazaki na moi ko yeba te que ce que vous allez parler à mutu, vous assuyez à mutu musute. OK. Or normalement parolier faut que tu ailles travailler na artiste nyonso. Nga na pensa ko yemba ko sala banzemo pona Maman Mbili Abel. Na pensa ko sala banzemo pona Barbara. Na période wana ezalaki Maman Mbili Abel, Maman Chala. Donc nga na kansa ke so za parolier à mutu. Donc la parolier ko sala ba style nyonso presque mingi. Donc non nazaki libre. Mais tant na moni na komina Papa Wemba na moni Kofi Siliki. C'est pilité quoi. Donc comment est-ce que yo il quoi net yo ponikan mais na période on bazaki na guerre faut comprendre bazaki na raison parce que ngai to fa na Kofi alati to ba moi cycliste moko boye bo va na bino na bo beta ba guitare bo so na bino donc pire mutu na yo misiko oke na so sala ningo na pa mutu mususu o bazana ennemi ngana kanzaki ndeti bah on est bien aimé à tout musufu abetolo lisolo ngaka ça c'est normal mais nous attendons mon réaction Kofi na bien na salaire au regrettant oui na regretta quoi alors boule sko ya salle orchestre otiki ki parolier boule ya salle orchestre ya kindeni oui boule wana ezaki siko ke na ko mona banzembo po ikola vraiment c'est kaka bozala bo répétaka ce que ezaki nini o répétaka yo moko batu musu ba yaka na studio ils en efficacité te tout beta les sola mutali kasute ndia ya pesa ki kaka 3 jours passer l'album na liboso so azaki na orchestre te ngo simba te jamais donc une bonne cohésion voilà pour cohésion faut ezala ya on moni lelo ba bilo tozo sala simba pour cohésion bon tozo pesa idée na idée au bino so bondimi moni mutu mo atelemi boye biso la culture pe vite to beba sana ndenge ya lobi wana zomona o mingi za neni so pesi ide o tenze mo ko beba biso to misa terme mo bo to beba sana OK ne mutarika so alobi bo moni ke ko beba bo to beba sakasi bo mona ebongi na OK za ndenge wana to beba sana mo mona ebongi na OK po na musique so ide ya mutu na musique bayoka ngo te fo bo mekango bino bo mekite pour orchestre so za ndenge wana mutu apesi ide bo meki kututika mamo non ego beba OK ya biso to ba bo to beba sakasi OK tant to beba sa bo mona o ebongi na mususu voilà monstre autre passé ta moulai il y a conflit na Kofi Olomide oui
Par rapport à l'histoire de Betel Biso, Oza Mutu Oyaka Koluka Kofi. Oui. Natanyo so obo passé nango ya barankin tout ça réglé na wana muteme ezalaki. Ça dit que tout le bas sur le plan personnel, là sur le plan ya Congo, tu raté ma belé. Tu raté ma belé. On dit dernièrement par cet amour tant bimi. Na solo na Kofi Ayebsengani. D'abord, au moment où on a une page naïe, abi eloko za na réussite moko inqualifiable. OK. Ça dit que Miemo soit Ayebsengani. Abi moni parti au banoy mané bandeli wana. Na ti place changement salami. Abi parti wa liboso wana na pesi 6 sur 10. Oh, ah wana confiance au mama kamuto solo là. OK. Mais parti wa mi balé ce qu'on est na 8,5 sur 10. Ah bon? Ah. Abi yo falo benga na studio na l'action ningo ni falo mané bandeli wana. OK. Et ça bien, mais il y a encore comme ça mieux. OK. Donc mon musique na biso loko raté, ba collaboration à bongo. Poni ni bozana ba kanda na bino boyo kana raté bona bona. Ngai tan dans un studio. Omona Maika via yaka. Dans un studio culturel ça kanango déjà. Mona le fomboyer. OK. O Jérémie ebeta basse. O godé le fombo. Mais tellement na zape na batu net ba gima basse. OK. Butu fana non botika. Mona pas beti na été atalipe. Donc c'est à dire que collaboration na yango ngai na raté. Yango pe Congo pe raté nango parce que talaka ke Monstre. En soi-même, tant on vend dans bozoka style na yo. Eza style ni. Chacho. Chacho. Donc les gens doivent comprendre que obeta na chacho. Chacho ko. Bosu boro bukara bi debi poani. Fa on le sait depuis kala. Te ka to kana bi nemi style te. On met de l'eau à battre, on observe. Et puis, yo, quand on boit la carte, t'es via souffra. Arrêtez de bien! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah! Restaurant business class VIP. Yeah, yeah! Ouais, zalina ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Parce que ezali boye. Parce que ezali boye. Ezali ke na baki awre bandeli tango bato zo mona ngana zo beta na cité universitaire babi ozo yemba zo beta ndenge moko na mutu oyo Koffi Olomide siko ngana ko changer ondeni na meka ko kima ngo mona banzi musu na zimba lokola papa wemba babi te zonga place yo zala Pardon. D'ailleurs, c'est que ça fait bouquet. Si on fait tant ça là. Bonjour messieurs. Dans studio maintenant tu bandara net ba témoin ba nini instrumental arrangement ba nini. Na bonjour messieurs, nous aura miko tozora ultimatum tozora. Et ça la curiosité. oui mais nayebi ke banze mora inspiranga mingi. OK. Moni mais so yo ki pe banze ma Koffi omona na mona neti loko uti pa iboya. Ouais. Ça dit que toza ba artiste to yo kanaka. Moni Moi télépathie moi ça là. non esalaka parce que mutu moko agoloba ke na osala nzembo na nga na s'inspirer na mutu te nzembo ndenge wana na ebima te. Prez nga question pena na bomba ngote po na pe na sanduku ya bomba makambo te. Po ani bino ba vie lelo bokomi moi trop jaloux na succès ba leki ope bazoya lelo. Tozomona bozo bomo bundisa
baleki na bino oyo bazo représenter bino moi mingi libanda mboka. Mais il faut apprécier net. Net to mona fali akomi na guerre na baya nyonso tout ozo comprendre te so. Faut apprécier. Non net baya mingi ya wenge. Oui. Yena papa ne pe kofiolo mide courant malonge za penate. Na habité pourquoi succès a fallu ezo déranger. Moi baya ebele ya musique ya msamboka. Mais ce qu'on a sur la peine a fallu. Au moins qu'ils a bonté. Ah, na mokili batu nyonso bako sepana na oti. Même nzambe batu oya ke la mswara bazani kutute. Oyo pesa nzambe kanda. Ponga na zanjelu er moto koza na nzambe. Wa bitane de bapecho na ko panza moko mbala moko. Ah, nzamba faseko. Po ya ke la yo bozo baki azala kutute. Yibsanga na nzambe na biso batu na koza na pasi mingi na motema. Nzambe. Est-ce que vous avez dit que vous êtes riche, milliardaire, oui. Millionnaire, multimillionnaire. Pour moi, Dieu n'existe pas. Je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un poteau, on a zoté. Tu peux porte à porte. Je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un témoin de Dieu. Je suis un porte à porte. Je suis un témoin de Jéhovah. Type moi ça l'engagement ça l'engagement passe. Bon était à battre mususu ngana bien. Dieu n'existe pas. Et ce qui nous a basé à la raté. Quand on est là fongoli porte ndako ne yo mumuni mina ah ndako kitoko abi siko elo ni zanga. Maloba nzambe to nzambe muta zanga wa. Boleka. Ozo comprendre. Voilà. Donc c'est pour dire que muni muta nzengo au sala nzambe passe. Ah ngana pesi yo pema boyina boyozo donc comme que voilà. Il y a un moni ngai soki olani pona fali ba déclaration nga na salaki ba tout so ba comprendre ngo mabe na lobaki boye beaucoup comparer falite na batubele faut comparer fali na mutu moko parce que beaucoup ils ont connaître besoin pesa valeur fali valeur moko ta lingini osana ngote est-ce que fallait qu'on dise maintenant que yembo kwa sona na wengene basangana ki wana na sens te vous avez besoin memisa nga mumingi mona bato wa linga sona na fali bokele moko il dit que wengene babetaki wana non mais ma beza na musique na biso ya lini soki muto alinga falite yo pesi ta fali mbote ayini yo mbala voilà moni nati to mona finga mina ba commentaire tandis que loba no bien kaka dans le bina yo dans le bilo moi mabete est-ce que ozomona on te que fali asayi moko comment beaucoup comparer na batu belé non faut comparer fali na mutu bise moko voilà parce que na titina on va comprendre que mais ils ont comparé Falina, Wenge, 4x4, donc les anges adorables, tout terrain. Ah, non, Mabi. Fali a besoin de discussion. Et puis, nous avons une interview, Fali a manqué, ils ont la JB, ils ont la Wera. Nous avons évité Sobi, nous avons de la exacté. C'est-à-dire, Zaka Bongo. Nous avons les premiers Zaka Binindi. Moni, ils ont un ennemi qui est un ennemi à point. Bon, c'est comme si ba imposer pena ba fanatique, mutu pena lobelika fali mukebo. Mona ba landio ce qu'on a ba commentaire ko finga. N'habite étant que Yaya, est-ce que moi manière wana ezo sala ezo ngana za mawa ken. Nazana mawa parce que moni baleki yo bazoya normalement bi photo ba relève ezali ah ouais. Webi nga ino subi nga za wana et nago balaite. Vous comprenez? Car pourquoi moi to les attaques? Tu n'as pas boire na ko balé. Vous comprenez? Ko balé ndenge. La ligne mingi quoi. Vous comprenez? Ozomona ba Robino mundi bwana. Donc là ils sont na bala basi sikoyo. Na bala na Robino, na ba na Fabregas et donc bango ne ba il était que sito ba qui se bala na déjà. Vous comprenez? C'est ça d'autre. Bina filé. Taka bina filé. Des fois terre. Donc c'est à dire que ngai ba bien bien que tout ça bien imité, tout ça libérateur. Donc ce ko bango faut bazala. Donc c'est à dire qu'après biso donc musique à Congo sili. Chef na biso ezalaki tabulei aza souté to betate ezalaki lwambo to betate voilà et Félix tu sais quoi tant le bon lobby quoi na classe les premiers azalaka au lobby au sein de moi rétrospection mon que lobby chef na biso ezalaka tabulei oui lilo oyo baba autre temps autre mers les marambezo kende soit bien par exemple Félix tu sais quoi à ton analyse tu dois avoir vie na yo baba ça la liste moi énuméré ba musicien il y a Congo à numéro 1 au channel actuellement. D'abord, la liste, on a un musicien. Oui, oui. Comprendre? Position psycho. Dans une position psycho.
Yo soto au bar actualité. Mise nyonso tout. Est-ce que vous mais comment? Est-ce que vous avez musu ba l'équipe so musika mais dans temps en mongo kota studio te. Parce que bango wana ka nganzi lu nanza mele to kansa bango. OK. Ozomona keni pena kansa na bango te. Vali kutu donga ibata nengo te. Non. Batu musu baza ko constate que soso beta bal na stade de l'équipe ba diso batala yo. Te. Ezaka mutu musu un informaticien. Mais keba. Soka fâché tiki pena ordinateur bo mona mina ke mutu komo welela na Congo. OK. Voilà. Mais na ninga notala la musique il est long ninga zali boye so bina cha mutu moko et misa sous polémique analyse to véracité moi vérité surtout toye pa na yo toye pa na mutu polele ponga pona nga génération ezalate hein donc c'est difficile pour na pesa bina commander c'est difficile parce que na yebi na mutu na ngai batu oyo na koloba pena ke solo bagi na par exemple les 5 premiers à on échanger mais on changer format les 5 premiers cas mais mata mutu mo vraiment voilà les 5 premiers on a 4 te yo lo nga na sate na liste wana ndete liste nga est-ce nga kuna nani nga na nga jiluka mutu pamba bomba nga leta otuna na ite na lile logo wana fora nzemba yo na Angelou Nzamba Tidio pour proposer 5 personnes par exemple Beto bana na Koffi Olomide on a légende ça dit que même t'es pour le tout solo là ou même so tali interview na kala na baka na problème na koyema na ite na premier salini na ye mais ce que le kola yepi sko azo la nanga linga comment chez lui mais donc ye ozu Koffi Olomide na bato ba représenter musique na biso ozu vient na biso Josa blague yate pour ce que tali ba orchestre même ninge beta ka boy o ba beta lokwa za iko ba terre ah ouais des fois particularité vraiment bango ba beta net na Olympia lundi mardi mercredi ba za kana et puis ba le mbaraté c'est toi animateur na bango na le non na mona mtu ko so micro bongo te donc on a deuxième alors ce que troisième faut la bien sincère na musique na biso bon aujourd'hui faut voilà photo test ko mutu mo wenge ouais tout ça le choix entre JB na Wera si ko place pas c'est comme Melio ya ngwana si parce que bien to suka na 5 zomona mais bango mbale ko chatter pour na mo représenter wenge bon toi tu vas lui misanga ya JB ce qu'on a mis ngamo sona bata maison mais vous comprenez déjà bino boy pour bombi sa carrière na vous comprenez ah bah oui parce que mengai na kocha JB na Wera JB na Wera la tiba mais moko déjà pour nagi oh mais na répondu baba si aboite bon tout ce yo JB sikoyo quatrième siko boye siko na fali poupa bon on comprend voilà pour ngai na ba jeune baza wana boye ba sala pena boye cinquième bon normalement faut na faire faut na sincère quoi normalement faut na faire bon baxi normalement pour aller t'es passé bon et si là il dans déjà quatrième hein ozoki ma polémique yango chef ça dit que oh yo so na mutu neti nga bona ski ma polémique parce que mutu ngo sala ngani bon déjà na déjà mettre déjà pour na mama bitumba na solo ba bien ah kasi ko ah mais comment yo so na ngai omoni ngala banga ati comment est-ce que bige yo ba bosala aveli tambe bom doro sala ya okanela ka bande kwa batu ba bota na okanela sko ba fan bon o ko mona na sali classement mabe luka ngai yo so kanela ba fan bo betaki te kanela ka ora poto kasi luka ngaka parce que ngai bino me poser la question na poser réponse moko ya bien on a parce que héritier zala c'est la penotangi na 5e position akamwe siko tangi faire on a habité normalement faut na cha et vérité normalement qui faire mais il y a neti faut na cha deux personnes ne to kwa kina kaya nini ya kazi bena jiwe na Wera mais sincèrement on tanga héritier oui et puis héritier le rôle normalement normalement quoi ouais non très bien oh obi ke faire le bas obi ke faire ta assise le bakareli ka kanda c'est là monstre réconciliation na ona Koffi Olomide nde bosali sikoyo est-ce que mon père azwaki mwata ya osengo pardon parce que panza po orchestre ba Dios bien na nde bakendaka ba jesaki et kotaki pe mwa trou moko boye na kati orchestre oui. Est-ce que vous avez un single pena pardon et puis via on bien que quelqu'un demande le peuple les albums na ye dédié pena na ye aye ba parce que on est avec bamboke là ba pamphlet donc nous on a qu'il faut répondre mutu
to confondaka ko boka la mutu mokela te ezali façon na biso ya africain ya oloba na mutu parce que biko kutana na été neti fachi beton nga zawana mais nako boka le pe mokela te mais nako finga été na oloba phrase moko et ayo a comprendre que pour mon konzi na biso na Afrique ba répondre ka na ba pamphlet ça dit moi mbokela moko botanga oyo ka ngoma comprendre que ne mi connaît na boka libana basi quoi au mo linga noki ka po nini ba bosenga bo no senga pe noki voilà on a un problème non basi pour le cas là ta mo ba biloko eza vebi ke ndeko lobi na basi ne wana na sepeli mais côté ça micro bien oui que na sepeli mais côté moko na bangi oui na bangi poani d'abord monstre d'amour eza synonyme ya monstre accompagné na ba F na basi parce que ozo accuser bango lisusu bango ba automne ça ba concert on a bi ko na ba date moko makasi ezo yawa yo ngo zawana est-ce que golinga mwasi mona mukili ko kama na oyo boti te wa d'accord ouais yango na siko beta mona te na betake kasi ngape na beti bango pona linga bango mais oui mais oui un livre comment voulez-vous vraiment quoi donc mutuzo kasane ta lingi yo ponga na mutali kasu tonga valdi vous comprenez tonga ken piana moni mais non il y a lingi yo nepo ba problème na ya pe o apeso aux les solutions noki pe au monde ndenge wana oza yo mbokote boze belé bozu dossier wana ouais comment voulez-vous mais ça na basi mususu na année a fêtera 5 anniversaire ça veut dire que mobali na mutali kasu za na date na anniversaire Ken Piana a une date d'anniversaire, Valdi a une date mais surtout sous wapi. Donc moni ils ont sous bolingoté. Ndenge zalaka kala. Ngana mutu mwa kama kala, ndoma sala biso mwa kala. Zalaki ke soki le muso sepe na mwasi. D'abord zo banga na ko linga parce que soka boyo mikolo za na ba souci. Soko zo bonga mapena mukoni no ko aborder. Mais même temps qu'on aborder, moi ça va être ça que na réfléchir non. C'est comme dans réfléchir sauter. Bah comment la rapidité donc Android donc à ça réfléchir déjà. Vite fait aligno malamoko les mêmes jours pe malamoko aussi demande na yo. Ba maman bo c'est la peine to zeli na pena ke na mutambo saleta 1 mois. C'est mon ba problème na yo. Donc to no vivre na batu o sikoyo bazana posa bolingote mais ba na posa ya mbongo. Voilà. Merci Félix Oisé quoi tozo évoluer malembe lelo oyo mokili et changer moi moké surtout l'évolution il y a technologie apport il y a internet par exemple la musique à Oisé quoi on peut son place ni oui ngana d'abord dans un regret moko na minimiser qui internet tant que bandaki quoi ngana sala berere on a 2 fois tant que ba CD bandaki na ba CD oyo ba DVD quoi au monde na chaka on na kate tant que internet et bandinga na bia yango no komona même na site na ngai na à peu près 60 000 abonnés 62 000 abonnés kaka mais est-ce que vous comprenez que le premier film bouton et bimaki na zaki même na site c'est vrai na site donc or nzemona au monde on a ba chaîne musu ça la millions de vues ou ba ko ça la ba abonné na ngai voilà donc na ça qui erreur siko na ko se rendre compte que na internet banzimbo nange zaki na batu na batu basale nango ba site yango na kendaki na maison believe na ki ko se plaindre na bi mais na comprendre te banzimbo nange za partout apesa nga spécialiste na bango moko abino moi ko récupérer ba abonné zate mais au moins banzimbo si quand nous beta faut so ba droit d'auteur nango ndenge koma siko malembe batu bo sepela na waze quoi bo sabonaka po bozo rapé biloko sika yaka te que to impressionné batu na nombre d'abonnés mais pour bozo rapé biloko sika et puis au pire tango bi parce que au pire siko nzembo zo au pire siko ya kulutu paracétamol o melele on a au pire kasi tango tu paracétamol na verre yango mo est et ça rien faut au pire souvent ce que tangi brise les sauces danger pardon kulutu na na lobelo mo oza na Instagram eza bien et puis oza waze quoi bilo to ekoka pour côté pena kozanga ozanga te ozabna ya kokoka mais comment on alimentera page na yo Instagram te et puis otikela en temps on diro lingité mais yo moko so tali pena bien boyo so rattraper déjà temps mon dio zo tika on dio netimo hésitation c'est-à-dire que zali toza bato kala to mesana non na kala trop de fona longo na kala wana moi na ki osala Instagram mais
on a bata bureau de tout ça l'émission bon l'émission bah on est ce qu'il faut gérer ba biloko on a qui est présent toute sa photo tala na quand même photo na manière mabo vraiment faut pas qu'on a photo ba maman Instagram vous tout na boyi ba to bureau fonctionner net negono Koffi Olomide pour Koffi Olomide zela bureau te yé moko bureau na réseaux sociaux ka ba biloko ndeko zala ka na ndimeli te pour y alobaka atipa makamona te donc mutu bena alimentaire biso la créativité analyse Koffi Olomide et puis on est aux abou répétition et aux à la page te Joss Azongi aloba très bien na lobi mo raté mais parmi ba musicien ba loba bien Joss Azara aux abou va na bino moi lisano moi ko solo la moi nini et continue on a réseau sur moi 5 minutes 10 minutes 5 minutes il y a on a quoi alimenter mais on dirait au tchango penana nous et pourtant batu ba ozilande yango pe merci ermo bana pe mona Félix Wazé kwate akumba bana mutuka yemo ko betane lisolo to ba vana J5 pembeni to ba vani na musoso bolo bana bino tout va les ko alimenter ermo po compter liboka mbongo nalingana tuna question parce que tambola trop na ba cité na habité soki ko déranger bato bapanza mwa sango mingi ke non baseria bapatrouille bafongo bameka kofongola coffre waze kwa tambolaka na bibembe na coffre. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Donc pour la rater quoi. Et pour la rater, mais ça va soloter, non. Et ça va tout cas ne balobaka. Et faire succès. Au moni oui, ce qui bat balo makamuna ote. On y peine ken piana. Valdi. Mutalikas. To vivre na biso kaka na fufu na discussion. OK. Mais ce que moi to na fufu na mesa te parce que to okonda. Ozomona. Mais discussion échange kana ngo. OK. Moni ah ba tsali gomo na mna ke mutu ayeboye. Oyebi ke donc a créer kaka. Yo tamole ne bembe na voiture na kine. Ah bo tukutana kina nani yango. Pour ça tukutana na mutu bona donc na pesa ke mbongo fala fana nye. Ozomona pas. Otake patana ça aussi afundi. Donc afundi des façons que ça mbongo na. Bon ba chef siko ya l'état ya mboko yo. Bino mona ki mutu ne bembe na voiture. Oyebi pe comme on a yi. So botikende. Ozomona ke na sens te. Za mutu mo lobi na kaka. Mais nazo profiter na émission oyo. Nga waze kwa na kisite. Na kisite. Na kisite. Ah, après. Na constater na sinalo au rapport ah bena to boko bomba. Omonika photo a signature. Na ndeko simbara big, na ndeko zalela. Même Joss ayebsa ozara kiss. Et puis deuxième album où il a ndaka yo nani. Dans la chapeau pena ya chef Koutimia ba chinois. On dirait que donc nganga pena place ba ya kozwa. Te kulutu na yebi ki se ate mais au bano bank ça va tout moi trop. Et puis ba proverbe. Ata boke mela ba so boke sala ni de balé kaokate. Ata bo signature biloko tout wa de bank sabat. Zelam Tous la réponse. Après on a la question. On poser dans autre la TV yango. Moni edingo ebsangelo moko. Na nazo pesa vie place mbote azali. Auto be la peine. Oui, na tinda pe batala. Edingo ebsanga lobi. Na place à répétition na moni lokote.
na ye na ndako na yo na monikisi te soko okendaka mpa nganga fo ozongela ye mpo akosa yo apesa yo rien du tout boluka vie edi aza vivant parce que vie edi nga bino or bon vi bonso na yaki na eloko yo oyeba alobi kasi eza monde moko te eza monde ya satan eza lokola whatsapp so oza na whatsapp te batinelo message te soko okoti tokomona yo okoti yo oza te na makambo oyo nazoloba boye vie edi na nakufi te aza wana ayebisanga eloko moko abi biso batakisi tomonanaka namona minaki oyo eza ya bitumba oyo ya mbongo oyo ya basi to ya mibali toyebanaka mais tuna bato bana kisi na Congo biso ke ye tozalaka na ye te ye azalaka na monde wana te moni donc sikoyo naloba neti ndenge nini sikoyo mais pourquoi soki moto asali eloko esimbi fo ezalaka akisi nzambe oyo akela biso eloba papa lutumba yakabaka te na moto asali ke ye ozala vivant donc ye akopesa so eloko ebongisa vie yango te fo ezalaka satan non sikoyo eloko ebangisa bato pourquoi obimisi pauvre main Félix Wazeko alandu pena obimisi tétragramme kulutu na biso grand frère kaka obimisi bonjour messieurs luxure à danger costume à pembe propre nire pena donc na ebité aucun sponsor ba monoka normal mais mbala mona signature lindefu mbala mo ebotita na sinimo apemba bana succès bandela ki wana talasgo kisaso balinga oyoka te balinga pe ko mona te eloko nyonso bo changer luka ko mbala mo ka bwene nezaki mokombo na tiki mandefu ebotebele so ndenge za ko bota wana na moni presque museza pembe mais au moins Adidas pembe ana moto wana peso acha tentire tout ça na gasoma ça la politique boy Chéripe, il pas dans la bon. Donc ils allaient battre tout ça. L'ancien président Nabiso Kabila. Raïs, il pas dans la bon. Est-ce que Raïs maintenant à niveau na gocha pena tenter? Jamais. Donc ils a moi battu moi babota ma bongo. Ngunza Carlibon pas à bon. Voilà. D'ailleurs mon à partir moi zobo taper musu noir ndengeni. Na ke pas quoi faire on a na poto. Tu peux exploiter le coup ndengeni. Voilà. C'est quoi faire on a un droit d'auteur. Pour y aller va dessiner là on a mire partout. Voilà. Pourquoi on a une photo tétragramme na mire? Vraiment. Pues émission ndenge na ngona suka boye to profitera to chuba bichuba chuba. Mo ko lobby. Non, mo pendengo lobby o mikoti sina marabangwa réseaux sociaux c'est ko landaka nyonso to ezoleka. Oui. Ndenge ba leki no ba bina filé bazo pesa ba musicien na bango mituka. Talaka et je n'ai pas mukete ndenge nano ofuti nyongo wana te ya ko lite ba musicien na est-ce que ma voiture na kitire bandi lelo mon kapoka voiture za libela te OK hein juste en azolonga na kitira pays fait na deux voitures ba Gestac bango tout Gabana tout le monde azaki na voiture na Sudden play. Bango ni surtout bazaki na mituka. Na moto. Na moto na so de moto na bangi na be. Et puis là tu le vois Ninja Condor. Pues mais ça la bien soko sungiye parce que Nathalie pende qu'on a vu sur la là que ça va danser danse. En tout cas Nzulu ki moi makasi. Breveté Nzulu ki pena makasi. Ya mona zobenga umbi chuba chuba parce que on est chuba chuba. Breveté pero de père aller là-bas. C'est vous en avez raison. Vous en avez raison. Na bandaki na balé. Tu vas présent pardon. Et wa pena to se profiter pena. Eza pena balé ki no mutu basengi. Tout ndeko na so like ça ba danse wana Anzulu ki pena. Ki ne batongi na coin. Just pe batongi. Donc ce qui peut nous ça là ata mawara ya biso ba fan. Pour amener toi ba fan. Ata 10 personnes ga bazo ata ba marque X. Ce qui yo bimisa mbongo to sombela ba boy. Au pesi ba ga maxi single mo 10 titres. Yo mo zuli ba mbongo ba ba. Pour vraiment to lembi ba to gitro. C'est-à-dire explication ça boye hein. Explication ça boye. Omoni la sala yango déjà. Omoni mais la minute oyo même temps autant ba koma baleki nanga siko ba chanteur wana ba ibani pour bana voiture kitoko to pa sala banzema kitoko banzema bien tant muta sali nzemo na ya bien moni to comme ça ba fonctionnaire te zoa a moi neta komi comprendre elle beaucoup pe ngana sala yango na bibo chanzembo mo ba peso soma voiture mais muta biso ke ngana préférence soma lupango so ngana na lo banini na bale te. Mais je voudrais impressionner ma dans la voiture.
ozomona bato mosusu batelemi wana balama mapango na bango ozomopana voilà c'est-à-dire que ezali mundu na moto eloko azofise so moto azofise kaka voiture amonaki suka vi yango wana mais ngai nalingi bazala na bamoyen basala neti baluka baparcelle moto mosusu abala moto mosusu asala likambo osadi likambo moko ya bien kote wana bazala retard te yo olobi kaka omoni kaka motu moko kaka moto azuluki te nakwe ndeni tokoti baotonga animateur no moko cascadeur na baotonga bango na SNP babi cascadeur ana pe umeli aboka bakia kitoko bakri nyonso ekangaka nango nde balobi carne de marana tire bouchon danger eza culture eza luxure kana ebeli culture na luxure bakenda poto trop basala bango ebele nde bazongi mpena boye ata kadoka ya maxi single 10 titre bacha basha yo moko chata 10 bao bachaka 10 moto na mtazi wa car na era balara oteka en plus toyeba ate ingénieur atonga ndako atonga yango mpena système ya bamillionnaire parce que kotala parle mpena baparking ebele boye tokendaka pa balider ebele kote wana nazwa nana occasion félicité autant en tout cas moi félicitations vraiment na emplacement osala mpena mpo na ring merci beaucoup Félix Oisé, quoi, tu comme Malé, tu es Malé, mais c'est moi qui vous gère, Mouta. N'habitez, réintégration à Bandeko. La charité bien ordonnée, on a Mouta Zanchili. Je sais que tu peux inhabiter. Est-ce qu'il y a homogénéisation? Na Bandeko, oui. Donc, on a étonné, vraiment, on a étonné. On a omoni toana chanter mo awa internet Biden azala na orchestre Jos yo koko na yo donc ayi yesu kwa kotaki avant mais tant que juste azongi ba ka musanga ne ba collaborer ngana ka tsangi neti kozala kwa neti ki on se comprend yo ouais mais omona mina que non donc baza batudo biso ça culture pays vie donc famille Jos bazongeli occupation na bazarina en libération de chef d'orchestre tenant l'hôtel bazongeli chef azongeli chef d'orchestre était il y a ça déjà dans l'orchestre naïe moni donc un jour so sengi son à comme place wana ça va mais te wana ba fanatique ba senga bisote mais kulutu Jos a bomoke ce ne perd ta temps te wana eza conseil ta ngende ko musique eza passe Jos a yebi makamba mona ta wasala ba single la liboso ba disque tia se retrouver na ba tiriki et puis kozonga ya Jos vi to masquer na bisote akoki ndete ya bazongeli papa na ye poso akoka taneti wata bela ya hotalo na vantar kulutu talorchestre na ka obeta place boy obeta place ba contre zate mais pour nga tika vantaro wana oh non na osala charité bien ordonnée OK c'est la kana ya papa président ndima biloko wana te azonga complètement prise akoma fidèle net babiloko ba contrat kuta wana non que te azala na culture 100%. Asala musala na ndenge to yebela ye apparaître atterrir na ba fan na ndenge to yebeli. Biloko aza presque biloko suko autoriser kana ko kamwa. Yo zala ka bon te président. Na compléter mbuta. Bo kese na bangwana ba bomango. Neti Jos ba o che singa na kingo. Ba musicien ora Jos ne azana un artiste tout fait. Biloko to apesa na culture. Aya opesa nga na culture. To na posa ge o matabisi matab. Bosko so bosa studio yibi biloko studio na akepesa ko ba musicien na. Non président alingi pena bongote eza demande na ngai azala na 100% la culture ami pesa corps am Jos a jeso kende kalate longi et comme ba roi ba 20 ça mais oui akolit akolit président nalingai kana compléter na question oyo oza témoin de Jéhovah autant la Bible oyebi Bible ko le capé ba pasteur rebelle na mboko oyo président mais kana ko expliquer biso zala sincère nani o apesaki obul ya kozongisa ba musicien nyonso bakenda parce que toyebi ozala na mutema wana te ya ko pardonner facilement boy te sadi ke saki bon na sepe na question na yo ngai nazaki na problème na Kofi po zoki kama musicien ngai na eto bongisi so na osikila suba na pona ni très bien comprendre donc na mona souci na mote pardon le ozon suba na la curiosité mo jino rendo pa ozonga soka lingo zonga
Ah, yeso ali. Soka lingi kozonga. C'est-à-dire que neti Gabana par exemple. Gabana ouais. Tu ko soutenir rien album azosala. Te azonga. Oh, azonga ningi nini. Wali ko video ko la nzoto boye yo mo kaka. Te yimo expliquer ngonde Gabana. 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 Ah! Ok ma maison mère. Ok soki wapi. Vianimio. Zonga mon frère tika biloko wana. Te ngana d'accord na. Ah kulutu. Eclipse quand même presque a mérité ba cadeau belé dans mouvement. Oui. Fidélité on a vraiment. Mais bon. Eclipse nenga zawana ana. Poisson ka passe est presque yo éviter. Eclipse ana punition. Un chef. Eclipse ana punition mon appelle ça y. Donc na sombela Mercedes moko. Et qui 300 coupé. Donc il y a bien le pango présent Mercedes yango na koti na ndako. Banque kutute. Papa popesi. Na bina yo moni Mercedes oyo. Tiens, on a pemeni wana kende ko yekola ko conduire bongo ya kozwango habiter ngamna no kumba ngote mettre timu ta no kumba menzo kane ayekola ko kumba na karo wana foma nenga tout sango c'est vrai na désordre mais na mona bena ML mo ba période mo wana deuxième voiture OK donc on comprend yango na azana pini côté wana tilelo biso continue yango akomi sous makolo. En tout cas, c'est pour les Lumumba, Ogi Kingombe, RTL Mani, Ogi Kingombe, donc Ketchup le grand domaine. Yépé, En tout cas, merci Félix Oazé quoi. Oui, donc programme est ça vendredi Oyo, tous en hôtel Invest. OK. Ah, moni RTNC ko 50 ans. Donc Kermesse c'est ça les miwana bisole to fongolango vendredi Oyo. Festival Caribou Variété. Voilà. Festival Caribou Variété vendredi Oyo. Donc 19h tous en mais samedi ce que tous en bana kimbwenza. Moni Kermesse Plaza. Ouais. Ah, Oya boss, il y a 3 fois boss. Ni tous la wana sikoyo na kimwenza gare quoi. Tous la wana samedi. Donc bah monsieur toujours se préparer pendant parce que c'est un marathon quoi. Voilà. Au Béti Lissola, il y a 50e anniversaire. Mais yo mon peu selon l'histoire, le 14 septembre au Koksabon s'exagénère. Non mais ça dit que ngaina normalement dans Angelo na agité. Moni. So moni ngabo pesa ngajini. Donc on comprend. Voilà, dans Angelo. Non, on a qui pas. Tes mémoires cadeau d'anniversaire dans si. Les lots voilà 61 bouquets pour l'autre. Attends en plein air on a lemba dans la maquette attends. Oui, pour 60 ans photo fêta au travail. Moi en plein air pour ma femme. Bah loko tonga to bossa na prise. To moni mikolo ba wario ba komi ko soutenir yo à 100%. Ba wario no ba soutenir Afali. Na habité parce que ba wario ba se pe la tête au salle émission sans que to lobela stade ya Afali we koza le 29 octobre. Na habité point de vue na yo par rapport ya leki na ondenga che libaya na stade. O to yoki pa la sa danse pour la chorégraphie. On va bien dans la stade. Donc on s'appelle invité. Il fallait inviter ngate. Non, tout cela, il y a des bureaux qui sont officialisés en monde de Ah, d'accord. On s'est fait la mingue, on a invité. Parce que les locaux, on a le baron, on a regretté que moi, mon concert a invité. Alors que Boyebi, Nazali parmi les bateaux, on s'est fait un concert. Et puis, pour le concert, on a une facilité. Il faut mettre ce qu'on a dans la province. Il faut mettre partout. Mais na sepelaki juste après le concert Amadou Diabia benga ngai on a remercier ngai a regretter ki mingi na comprendre bango mo so muta sala événement munene akobosa na pe bato na niveau noté abosa na équipe abosa ni bena ke ko benga ngai bon voilà prenons ça comme ça mais ngala lingi boye mission nyonso obeta na stade a penser ko benga sa pe ba mission nyonso tout oya koza contre-temps a su contre-temps ata tini loko balbika ba mission oya bika sa mission na Congo akota ne ofele aya ata na 10 personnes parce que il faut tous se soutenir et loko islamé na stade pona wenge pona ngai vraiment yango moni et loko le loko fiolo mida sali ya kocha paracétamol na page naie mais ce qui biso tout comme ça la bongo. On dit que des millions de vieux ne sont pas dans la seconde. Voilà. Talaka moneti Gims. Achayo na page naï. Moni. Vous la Daju. To Fali. To Ferré. Bana ba nombre de bana ba abonné belé. Surtout biso to continue internet na retard. Phrase moko mutumboka komi. Alobi merci mingi Kofi nengo faire découvrir biso artiste oyo. Ça dit Moutaza fanatique à Kofi, mais il va aller voir c'est quoi. Ah. On me nous explique autre. Ah nationalité. T'es?
Ache commentaire on a lingala to na langue. En français. Donc quoi ça va pas ya. Hein? Ah OK. Mais yo ti ningini. Est-ce que Jésus-Christ est ben mo kilimo? Non. So que na Asie. OK na ba Inde mani ba Jésus-Christ était. Biso to ba Jésus-Christ pour notre secteur na biso. Biso so beti biso de sola Bouddha. Bouddha pito yebiete mais na mboko na bango na aza prêtre. Donc ça dit que mutu ba yeba ka ba yeba Bouddha de olo ba de ba yeba. Donc mutu yeba na partout azati. Président, pardon, pourquoi vitesse à Bilo? Au début, quand on a vu ça, Milik, il y a Boss Tanguy Brice Lulendo. Très belle chanson, autotine, on va découvrir les sous l'élo. Parce que sur la côté d'internet, mais nous avons des oies qui vendent en poupe, malamoto moni kilelo. Kilelo est bimi et mati pene atteindre même 1 million, lelo 1 million 400. Tout le monde se l'homme se bimagi. Bah tout le monde bien déjà, mais tout le monde paracétamol. Au décider qu'il n'a rien que chaque 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois tôt, ils ont politique. Mais le bien on la reproche. Bon ce que on banni par exemple héritier mutabisa kala bon bon. On dit que yé mutaza kuna complication. Donc biso tozo bimisa na biso moko. Occuper ordre yango ezobimate parce que nze momoko yopekisa bani bayo ka baningate. L'essentiel car qualité ndeza la bien. Voilà donc on a soki décision ko sala sous album te pour nze momingo zo ba clip te. Moni article 23 mangi 25 titres 9 clips kaka. Ti le 16 na nimi pété ko salam. Et il va pe souter. Mais mawatro yango moni malamu to bisaka boye po et bimaka na ba image. Tant on a le au pur et ngolo batezo bima de samedi ezanango mais tu as déjà parce qu'on a gagné à ta titre déjà l'internet. Pour moi, on a mis le au pire naï. Moni parce que avec les musulmans na répétition. Bah mise quand des basalia on a erreur. Ako que ne peut la liban na boyi qui t'ont préparé au pire. On t'a s'appelle le titre on a tchango malamo. Ne ti paracétamol. Et bah tout mingo mon vient que bah boule bien. Ne ti mikono na comme Angelo. Et tu artiste m'a dit fallait ngane na sala Angelo. Moyen était parce que Antoine, merci Félix Oisé, quoi, tu comme une souka Ken Piana. Mais par rapport, il y a idéologie, il y a analyse, il y a créé, tu comment il y a mis un système d'analyse, il y a comme une souka, au quoi j'ai analyse. C'est plus fort parce que il y a 3 mentalités, 3 cocos là, donc 3 analyses de salam. Au monde a validé, il y a un ordre de mission de salam. Il y a un désordre. Vous comprenez? Otoni point de vue là. Mutalika ce soit muta critique. Vous comprenez? Ama kasi na critique et puis azolo ba oyazo kanisa. Voilà. Donc boyende. Faut ba émission monsieur Salama akutu boye. Et pour décourager toi et pour encourager ma musicien. Oh, comment? Yo préférer ba tuno keso kana mutu mo za borné. Non, il faut pas toi la tendance est belée. Ozomona ki voilà. On a validé surtout quand on a attaqué à Tchoubi, il y a un journaliste qui a Tchouba. Il y a un mawatro, vous comprenez? On a fallu à calmer. Imaginez ce qu'on a à Tchouba, donc on a un mawatro. À toi, merci. Merci, c'était Félix Oisé, quoi. Quand on a un monstre d'amour, en tout cas, comme il a souka et ma soeur, on a habité Moutalika, c'est aussi vraiment. Hein? Si, net aussi ça. Boss Tanguy Brice Lulendo ya ngwana. Clarisse Tanga Mouyembi motema Guylaine Nantebe maman Evers Belle. Papi Ngimbe numéro 11 à Portland en dehors des États-Unis. Aïe. Viens écouter boire kaka. Bon ngara boire raté. Ça va la katika. En tout cas, merci Bandero ce matin là il est. N'appelle ça ta prophète Emmanuel Dodi. N'appelle ça l'Anzambet. Tozana Mosala Nzambe n'appelle ça prophète Nanga. Prophète Emmanuel Dodi. Bambote. En tout cas, porte-parole Nabiso international. Tournesol. Yokoto. On a fidélité pendant ma casse. En tout cas, c'est bon. En tout cas, merci. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, merci Félix Oisé. Merci on est vraiment clôturer l'émission sur mon commande. Massivement dans la chaîne comme abonné. En tout cas, merci. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a
Fali avant. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.